Mais na kati ya explication na kolo baka ke ko mongeli batela ki poison puisque asanza ki 54 fois et j'étais là témoin et j'étais là présent. Balinga tengwe kokie. Ya ngomoli makambo ko mongeli na lingana ko lobela ngote mais le roi yo benga ki ngolo bino. Messager na zoya il faut to lobela ka makambo ko mongeli bato belé ba benga nga ko ndenge ni expliquer biso makambo ko mongeli na baka isa na temps. Oye gopé ça me la biso to ko loba po to sala ki témoin. OK. Papi gene to lobela vie. Abibana Congo, oyo eza na cercueil eza kimbangu te, so eza kimbangu ngana ucho kutana kimbangu. Ayebisi ngato fungwa cercueil, maloba na yewana elata batu nyoto batu bazaka na ba million. O balanda de bemba kimbangu. Maloba na yewana to fungwa cercueil, to fungwa cercueil fungwa mate ba kimisa cercueil ya mwiza na nkamba. Mokote kwenti kweo to lobela vie. Tokengela ke na bandenge nyos tout mais azalaki menacé par l'église kimbangiste ba enlèvement en plusieurs fois. C'est tout à fait une émission dans la RTNC, wapi wapi, boyo kara pan, vous va lever, boluki qui chasse mon beau jouet. Mais c'est l'église qui m'bangue, non? Cercueil on nous a moins les équipes. Ce que ça moi les panzani batunyos ba umuchaka misu ekeko izana ata ba beti kara mon batale ate ekeko izali c'est à dire sou kana mwezo kende il faut ekeko bima mais ce que mutu aye na secret wana se ba otika eka bongo. Nabino tout bateau bobesna kolanda Mike Sona Kenneth toujours na site nabino www.tolobelavie.com Papi Gen Bisco Sali na pesio vraiment bambota trop na pesi mbote na maman Anita Alves na pesi mbote na maman Elodie Gen na pesi mbote na maman Jeannette Itafa na pesi mbote na bandeko tout staff nanga mobimba ya Rabat lelo susu comme bomesano naza elongo na messager qui poule messager bonne santé. Non, qui me zali vraiment na kombo nzamba ba koko to yambi oboye ibola mon pe to pe simbote mokili mobimba surtout na yemo Papi Gen donc ba courage à trop nzamba ba koko atinde kapso to ke liboso na nyonso to zo sala. Messager lelo kana ngana to na yo question moko. Qui est Coco Mangongele? Bon, Coco Mangongele azali messager ya yambo oyo a débita ki makambo oyo sali biso lelo to za ba messager to za 16000 lelo to za répandu dans le monde entier donc Coco Mangongele azali messager ya yambo donc mutu azwa ki verti ya makambo sans hier joie vérité au pas kimbangu biso ko ngato yeba biso kimbangu te puisque église kimbangiste a bomba makambo kimbangu enseignant kimbangu te mais kuna ba seigneur Yesu yo bokutana Coco Mangongele quand bon ngana kutana Coco Mangongele na 96 97 puisque ezalaki na ndeko nanga moko tozaki ne avenue moko na Massi na quartier 5 azalaka kosa na légion pire kuna na circo batindaka bango bake kanga ba fazer tant bake kanga ba fazer nde akekuta na Coco Mangongele azopesa message yeba azopesa message na lo wa 73 na commune Kin place moko bapesaki dépôt place ba fazer ba vandaka bapesaki pe place moko azalaki wana azote ya ba message bazoya kolanda nde sika vie wana yaki tina quartier ibisinga lobi en tout cas tokutana mutu moko boto kenda okanga ba fazer mais tala makamutu wana zoloba tant ya betel solo tozaki belé mais ngam na s'intéressaki to préparer après 3 jours ezaka un certain dimanche tokemona Coco Mangongele na commune ya Kinshasa kuna na lo wa 73 nde to bandaki naye donc tant biso to yaki wanga na kutaki avec 5 personnes oyo na yebiti lelo na kutaye na Koko Meya na kutaye na Koko otozobenga to komba donc voilà na kutaki na ba Koko Nzate donc tinga pe na yaki to bandaki message 96 97 jusqu'au delà tindenge to yaki kolongwa kuna pona kozwa sikoyo site oya badara mais nyos tout ba déplacement tout en ça les aki ba recommandation ya Mvulus Kimbangu puisque de temps en temps bandai ko bimela biso na lo wanga na mona Kimbangu face à face na lo plusieurs fois tant bazwa kokuta na Coco Mangongele wana oya kuta biso déjà to bandi ko vimba to bandi ko koma ba 30 ba 40 tindenge ay ko tinda biso to kenda matadi mayo première fois na 97 mais avant que Matadi Mayo le baïbo qui est dans c'était à boulevard du 30 juin puisque tant Mvulus a coûté na Coco Mangongele na 1995 na otozo benga le rôle avenue du 24 novembre pemena Notre-Dame ya Lingwa Lawana ngambu boye kan kokolo
Ça veut dire Kimbanga pesaki 4 makambo. 4 makambo na Kimbanga pesaki alobaki mwana ya liboso o tozoko benga lokola. Après 3 jours, il y a na matadima yo tokuta na yo kuna. Ya mibale atindela kiye makambo etali o tozoko benga lokola nzete ya bomoi. Nzete bomoi ezali nzete o babetaka Kimbanga masasi et pas ba mindele pas ya capitaine braconnier comme on a aimé c'est Jacobis. C'était dans le boulevard du 30 juin, l'ambassade de Belgique. Il est là, biso to kenda wana to sambela wana 7 unités ba militaire ba kitaka na pona ba yo kanga biso mais comme ngela ibo bangate to kataka ba poso nzete to kenda to kati ba poso nzete. Ba nzete on nzete ba mo. Oh mais ba kindi na kindi muto ayebe ngwazate a part biso ne muto yeko la musaba to ba yeba ke nzete wana eza nzete to kosala mo misala. Après nzete wana nzete musu ya lobi ko eza na kinkole nzete oyo Kimbanga ndo bikisa toute sorte ya ba malade. Siko église Kimbanga sa kanga ngwa clôtural ngati ba to ba koma kuna. Siko biso Kimbanga pesi biso lo sambo na yango. Tokende siko to bando ko bikisa toute sorte ya ba malade place wana seke il faut to jouer place wana lo ngwana maboko église Kimbangiste apesa bato ba yebi misala nini o ba osala kuna na kati. Bino boko clôturer nzete teke bo bombi yango za définition na moté. Feti nango bosala raté. Lo sambo nango bozana moté parce que bo batela ka nzete sana. Nzete wana est-ce que bino boza sur que bozo ngo. Mais to bozo yango puisque to yesko ko contrôler ba site nyonso ya Kimbangu. Kimbangu tanga zaki na lutendele ba tchaki na tono ba bwaki na fleuve Congo. Ba monaki tono mai komi ko toka tono 10 000 kolo mai bata Kimbanga 10 000 kolo tono après kiti le kolo tono alongo le tono kiti na mai tamboli mai tina port ya Maxavco. Kuna kena ko kutana abimi na ngambu abimi na otozo benga lokola Saint-Anne. Kuna na Gombe koto akoko ngobila. Tanga bimi wana kutana na monsieur Jolie akutana na monsieur Corneli ayana mupepa makasi panzana ba vitre église wana Saint-Anne. On a peza mystique pas messager otanga ba kombo wana ba kombo otanga ngoleni. Mais na otanga puisque na pas ta ezala mutu ayebisa ba kombo na zali tondeni. Oh mais na lobi ke ko mangele mutu enseigner. Tango yazo ko enseigner biso zaki kaya charge ba pesa ke pourtant ya kutana mbulusi Kimbanga. Akutana Kimbanga kaka lelo te koko mangongele asali parcours otozolo bake apotami na Kinshasa mettons ya potami na kati ya Kinshasa tango azotambola mama na ye na papa na ye bazwaki mobembo ya kokende otozoko benga lwa na Kisangani mettons bazwaki mobembo okende na Kisangani mwana zindaki na kati ya mai ya bébé juste na pembeni ya kwa mungu koko mangongele azinda sala 3 jours na se ya mai après 3 jours papa na telemisi masuwa bandi kolela kosa matanga après 3 jours et bembezo mona te tanga démarrer masuwa po bakende bayoki lokito et oyoki kuna na se ya mai tumu ebimi batala boy mwana bimi na likolo ya mai na bomoi mwana bébé azolela ba bazui mwana ba continuer ni voyage c'est que bazana ba parcours oyo bango ba monaki mais sikoyo na connaissance tant ya yokuta na mbulusi Kimbanga bwakele so ipazui suki na ya pembe affronter ana mbunzu abina peso 16 740 000 mémoires avec 444 000 livres na peso 444 direction des études oyo ko gérer siko Afrique mombado ba direction des études wana ya mwana nde ye siko yona otozoko benga lokola programme ya mode de vie ya mutu mwindi puisque la direction des études nous sommes en train de former aux présidents nous sommes en former c'est que oza toujours na senaye yende ndaza ko konza yo or siko to lito sala siko ba président ya étude ya mutu mwindi donc makambu tout euta na source na biso moko sans que to defa pas batu mususu messager exception na koko mangongeli akufa ndeni. Bon, koko mangongele tozaki na ye ndenge tolobi depuis 1995 96 97 tosali ba parcours ebele o Kimbanga bimelaki biso atindaki biso to tambola pe to tambola ki chassa mon bateau la lokotaki banzete bambuma ya banzete tosali grenieri africain purement congolais tolonaki banzete na lelo bomona na badara wana tozana 22 terrains o déjà to chaba nzete o ebotaka bambuma pona ko prévoir to pe ko sauvegarder génération par rapport à Yanzala o ezoya pendant 25 ans. Et tant que Vandagi nae, abandonné chaque fois que Bako ngana osana binoka à 10 ans. Bako ngana osana binoka à 10 ans. Mais na 10 ans tant ngana kozala suna bino te bino batibotika na makambo yo bobo ya corruption. Pour bakoyela bino même basaka mbongo pour ba corrompre bino. C'est que on est corrompre mais on ngate. Mais il y a le corrompre ndenge nini puisque ayaki na vérité na ezayaki liko na mesa. Tant ba parcours nyoso memi biso na l'église Kimbangiste. Tokenda na centre d'accueil. Bazana ba vidéo to yaka wana ko mongela yaki na une affaire il y a plusieurs jeunes. Plus de 200 personnes toyana na centre d'accueil ba yamba biso na salle de conférence oyo papa diange da bando kutana na mobutu. To yebisi bango to biso de to abo to tambola na mopepa ba climatisateur te.
pour epesa ba malade biso totambola mon pepa libanda bo fongola biso juste ba fenêtre pour mon pepe na biso totambola non libanda sani ekota basali vantard ba boyi ba lobi ote il faut vivre kaka na aspect au ba tie ya ba climatisation mais na minute wana ba mona fréquence échanger na kati ya salle téléphone ele ka shooter chose en poso soleil faut bima 200 mètres ya rayon makambo ngana olo ba bato to zana bona centre d'accueil ba kimbangiste ba za ba témoin ba yebi ke to bloquer téléphone na kati ya salle peut exposer les bango makambo de ça bango bino mo bloquer moto kimbangu ya bloquer mais biso to ba kimbangu kimbangu lo ba ka zonga pa ba kimbangu ebele kuna pesika ça que ça qui esika kimbangu te kuna esika kimbangu te kuna esika kimbangu te le mot kimbangiste ezali créé par ba belge nde ba pesa ki on papa diangenda ozomona basala ki on mo point po ba yeba ke kimbangu lo ko alimwe ezali na mouvement révolutionniste ko bande ko landela makambo kimbangu nde ba bengaki 37 000 familles comme reléguées. Au bakanga bango pona makambo kimbangu. Ba mwande mtu batika ki na forme ya véritable kintwadi. Ozomona siko siko papa diange ndande ba juillet ba kotie siko na corruption ba pese siko le mot kimbangiste pour ani potom ba ko yoka ke kimbangiste ba okanisa ke moral eza kuna na enseignement za kimbangu zoke za enseignement tripoté donc ezala ki phase moko ya kubungisa ba tu connaissance ya kimbangu pe ya kuboma trace wana ya kintwadi. Yango moni papa diange na kote na ba politique ya kuboma batu po ya zwa ngwende wana akamba église kimbangiste maintenant il y a quand même l'église kimbangiste azipi kimbangu batei kimbangu te est-ce que kimbangiste d'abord batei ba congolais que kimbangu c'est quoi est-ce ba yebi moté donc bazana quelques traces kaka o bango balobela quand même makamine ba bomba bo ba yebi moté ba zwa kika histoire likolo biso to yebi moté tout tanga to yebi te mais dis-moi bino nde bozo ba kimbangu c'est quoi kimbangu c'est quoi na mbata na kamba te o ezala kamba ngana loba mo chaque fois que on est dans notre kimbangu te pe kongwe ko bonga soto tumole ekeko wana ngana lobela makambo ekeko na loba ke ekeko wana mkoto tumula cercueil wana naza témoin na loba ngo devant tout le monde mkoto tumula cercueil ezana kamba bomona numéro 903 pour prouver bino ke na yebi place cercueil uite na Belgique mais cercueil o etikala kuna Lubumbashi ya muluba wana Chibangu Simon numéro matricule nango ezali 1551 ba déterrant oté cercueil papa diange na ponaka na ndenge na e bango bayebi makambo kimbangu te samba yebi na bembe na 1960 le 2 avril 60 ezaki samedi na 16h ekiti na Bichingobila partia Bichingobila ko tsango avec 24 novembre Ipen Matadi Mayo mobulu ebima kuna po papa moko abima ki wango mona e papa Kiama aza muteke ti lelo azali akima na plateau bateke po papa diange na koma ko lukisa bongisa abomae ti lelo papa na azali aya pe kotala biso yena ifsa bino de kasi papa na koko mangongele muta alakisi biso atangisi biso masolo na eti na mikanda na biso kongwa papa na ezali mais to vanda mkomsu na badarabo papa na yotala biso pona apesa biso le sens que oui ya solo bana makamde ko na mina ebisaki bino ezaki ya solo po yene mutaloba vérité que to fonga cercueil abibana Congo o eza na cercueil eza kimbangu te so eza kimbangu ngana ucho kutana kimbangu ayibisinga to fonga cercueil maloba na yewana elata batu nyoto batu bazaka na ba million o balanda de bemba kimbangu maloba na yewana to fonga cercueil to fonga cercueil fonga mate bakimisa cercueil yango eza na nkamba yango soko bakanisa yeke dossier la linzoka dossier la litenza baza continuité des programmes messager merci pour l'éclaircissement mais to continuer koko mangongele akufa comment bon koko mangongele on a obeta ba parcours biso to vandi na état belé temps en temps azaki menacé par l'église kimbangiste yango moni makambo ko mangongele na lingana ko lobela ngote mais le roi yo benga kingolo bino messager na zoya il faut to lobela ka makambo ko mangongele bato belé ba benga nga koko ndenge ni expliquer biso makambo ko mangongele na bakaisa na temps oyo ko pesa mela biso to ko loba po to zala ki témoin OK to vivra ki na ye to kengela ki na bandenge nyos tout mais azala ki menacé par l'église kimbangiste ba enlèvement en plusieurs fois c'est tout autre que émission na ba RTNC wapi boyo ka pan mutu ba lever boluki ki chasse mon jouer mais c'est l'église kimbangiste non ngana ko bomba non l'église kimbangiste so ba lever ba kene ba bomber place montant to ko kende o maka ba bima na pajero na jeep balati ba costume bien ba kanyo ba kena yo tant ba kena ba komi kuna nde so ke ye ba ke pourquoi aux autres takine kimbangiste ya binga na takine bango te ngala kutani na dossier oyo kimbangu ye moko bimelinga apesi ngai ba procédure oyo ngana senge na sani na landela yango nazo landela atoke na centre d'accueil to yebisa bango ni to bisoki ya solo bozali ba kimbangu ya solo boza ba kimbangu mbangu te bocha mongo obino bozwa mabonza banda bozala ka première église kimbangiste na 1968 ton papa diange na na carte biri po ba kele sa magie wana et transforma ki vision na epo azipa makambo ya kimbangu
botia ba panneau publicitaire ya ba photo Kimbangu banda maluku ti centre-ville. Ah ba nambo mabonza. Nambo mabonza wana. Po eza mbongo na bango te. Eza mbongo soma mi tukate po bo renyana ngo. Eza mbongo oyo bimi na kombo Kimbangu, loko bimi na kombo Kimbangu, Kimbangu za universel. C'est mbongo na fo sala ba entrepôt. Bo sala ba bilanga minene, bo soutenir peuple, bo sala bongo vie sociale. Eza mbongo te ke bo zo mbongo pa batu. Ale koto ezo ke dezo ba na te mais toujours nzambe na mno mobola. Bo chaka ba kitunga. Bo ngoni ngungu ale kosila. Pour on est la politique, on va pas dire qu'on va copier et pas à Rome. Pour Rome, on est dans l'église catholique. Azouz wa bambon, mabonza. Il y a mon élu commis au 10% pas pasteur. Donc ils ont dit développement, il y a autre chose bien la loi, il y a mayuya, ils ont collé toujours pour un système moko lié au yo ba kotisa ki ba tout comme batonga. Pour ici il faut to beta film wa kekele. Il y a mon nom to le que film wa kekele yé. Kimbangu tindi mangongela na film bokekele lobi film bokekele ko beta mais nga ngamule kinzela na yeka ko fongola parcours ya combat donc ayaki afongoli mupepe oyo ko ensemble biso nyonso po totala sikoyo passe na biso utaka wapi po totala siko ndeni to kolongola passe po totala siko ndeni to kotonga Congo asika donc il est kufate un Congo nouveau ezo ya kobota mapona congolais to africain ACP na bola mponza mapesa ki continue dans le parcours ya ko komangongele donc na kata parcours na lobi bien que azaki menacé par l'église kimbangiste. Et toi qui comment le 2 juillet Tokeiti na Matadi Mayo 2008 et Tokei Mangengenge Tomati Montant tant Toiti Montant Tozongi le 20 juillet ndeko mangela tika ibiso mais na kata ba makambo elekaki eza ba secret na kata ba makambo wana eza ba secret to sala ngo pena émission mobimba mais na kati ya explication na bolo bakaka ke ko mangela batela ki poison puisque asanza ki 54 fois et j'étais là témoin et j'étais là présent mais le roi il voit déjà que dans ça na 10 ans pe la parcours wana ko 10 ans na c'est que na kati wana eza makambo oyo to kolobaka yango en plein air un bon jour le moment viendra pour ne pas comprendre makambouane uti wapi mais ba o basali makambouana bazaki dans un état pour y installer dans parcours na ba on va penser peut-être que so basali yango ba ko panza biso nyo sous trace makambo moye ba na susu ezate po so moni mutu ayepa na yepso lobi cercle wana za na mwana ezekeko siko sangwane panzani batunyo ba ko mochaka misu ekeko ezana ekeko ezana ata ba beti kara mon batale ate ekeko ezali c'est dire suka na mozo kende il faut ekeko ebima mais siko mutu aye na secret wana se ba otika eka bongo mutu apasoli bible pas par Rome amoni ya sali yango ba mozo ko neutraliser bango ozomona donc ya on a vu que Kimbangu tant to kutana ki na apesa biso procédure il y a 4 makambo to ke na nzeta boulevard 30 juin pour renforcer l'état d'esprit na biso to ke na nzeta ki nkole to kendaka na ki nkole kimbangiste abemba militaire donc place tout so biso lobika ke to ko ya azora palpite fa benga ba militaire ba ya ba empêcher biso to commater OK biso to nga to sa musa ko délivrer mboka kolongola ba kisi nyonso ba to ba Rose Croix ba Maikari ba Kankar ba secte wana nyonso na ba loge na kaza mboka na biso to boma yango tout ko ke na ba rond point ko pomper ba milinga ba liseke fulana ba sang na to sa musala te. Le Congo sera purifié par la vive voix des prophètes noirs. Tant nous avons accès, nous avons tambola sur Afrique pour nous beta balosambo ya bandenge nyonso. Pour purifier ce qu'on a belé na biso parce que ba kundana ba biloko mabe na mabele. Et puis ça biso ba kizonzo, musu ba tiana ba likolo. Ce qu'on ngana yo to bota na puissance wana ya ko bebisa biloko wana nyonso pe ko kwesa yango pour na ko libéraliser mokili eza na condamnation te parce que so mokili eza condamnation par exemple de to ba ke nzamba sa mokili apesi yango 5 structures noyau akabom na deux parties internes et externes toza na troposphère toza na croûte superficielle toza na oxygène tozali na auto zo benga manteau siko na kati ba makambo wana bakoko batiaki mibeko balobeke place nyonso te to kochumola mabanga même mindele bazo en Afrique bazo chumola mabanga na désordre ba occuper place te ezo ko pesa ba déséquilibre donc à la longue ba mabele na biso ba ndokubuka na pamba mabele na biso ekoma na ba déséquilibre est-ce que poto batela makambo wana il faut to chercher siko mibeko yango to bi mibeko yesiko yo na communauté internationale de l'homme noir aye ko peksa mundele communauté nga na oloba ngam na créer yango te eza mu pepende butejo ya kovandisa makambo wana eza ngai na yo africain nyonso azo tambola zali partout aza na souci mboka na ye na makanisa azo kanisa mboka na ngeko bonga ndenge ni oza na fardeau donc biso tout oza bana bilaka to yeko accomplir mission o Kimbangu alobai ke na génération oyo akolata biso nyonso akobimisa bosoto to lokuta église kimbangiste poasa ba okanga bango ba osamba penda bo en plein air messager
Nangana tunayo le romoko koko manongele après avoir kokufa alégali pouvoir na ipana. C'est un remplaçant na Azali après donc comment ngele moko za to non te ko mangongele tangu ya tiki biso atika pouvoir pas mutute pouvoir alobaki ezali puissance remplaçant ko mangongele na si sokotali nazo ko ma place wana sokotali émission to salaka na papa César kuna na badara tangu ayaka batuna kaike ko mangongele après ye kozala ndenge ni alobi mais après mangongele bamisu bangoye après bango bamisu bazali bela continuité des programmes. Mais tant que tu as na administration. Ça veut dire une administration, tu as une hiérarchie. Après, tu peux remplacer Mangongele dans mon touté. Mais administration, c'est quoi pour gérer. Ma communion, oh Mangongele, la tika qui peut te caboter la peuple na biso. Aïe, parce que biso va te vendre na ko Mangongele, ma communion la ça ebino quoi. À la time ma communion belé, tu dis 454 000 livres. C'est que enseignement pendant mon bimbezali, koto prière, il faut te définir prière à tout le monde des andengeni. Koto bénédiction, il faut te définir bénédiction à tout le monde des andengeni. Koto ya auto benga conjugaison, il faut te définir puisque toi tu le balingala. Ou bien tu le baki Congo. Et dans la conjugaison, soit le verbe être au temps présent dans le Congo. Mukele, et dans la conjugaison. Quand on se dit Nazali, c'est que quand on peut conjuguer, qui se conjugaison, on a des choses qui sont discuter na enseignement il y a Afrique mobimba ba kotisa siko ba conjugaison ya mutu mwindu selo penser nae. Et bien, nous avons fonctionné dans 4 écoles. Donc, nous avons une école dans le sens de l'enseignement étranger ou yaki. Puisque si vous avez malam to mona mukoto ko lobela ba descendance ya ba peuple nyonso ba kabwana mukili to mona ke ba misusu baza ba peuple te. Puisque na oyebse le moment que na 5e siècle ba mindele ba yaki na politique moko ya mabe ya kokanga bandundu nyonso bazaki na mabele ya Afrique. Et bandundu ya bando mema bango na Allemagne. Ça veut dire que Allemand, la plupart, na bango majorité, bazali bandundu. Et on me dit que pekisa imbala moko mariage ndundu ndundu babala na po ba yeba ke secret ko bimake Allemand a outé ba bandundu. C'est ba mboka msuto zomona ezali na ba mélange ya ba peuple ba zui bipai na bipai to pe ya ba métissage. Mais le lo ba bimisi ba peuple. Mais ba bimisi ba peuple mais tant to lande makam na bango to mona ke ba ba peuple te ba utika na kata ba métissage moko boy. Donc comme ngila tika ki administration, na kata administration tozali na ba chargé communal. Bakambine tu bazo kamba 24 communes puisque biso dans l'église tout ça là du système chaque commune a un siège social na bango siège social il y a ba commune nyonso et dépendant de l'administration générale c'est badara ya on a lina ko avertir le komoko ke messager nyonso o bokomo na zo tambola na kati na ba émission azo pe sa message sans ordre d'émission à badara cela veut dire azali mutu azotambola na mobulu c'est avec nga ana azotambola na reconnaître messager o azopesa message na YouTube to na émission ndenge na ndenge fois na ordre d'émission badara po mangongela tika makambo na mobulu te atika makambo na ordre na yango donc otambola na ba ordre d'émission badara ndenge to bimisa ba messager a doter bango mateya a pandi bango mais pas union sous ce que les invitations OK invitation ba pe offrir des fonctionnements makambo biso tozoya na monde yango wana que ko message na fonctionnement na yango to bimisa ko ba missionnaire ya bakoko ba missionnaire bakoko ko ba ndotambola koleka na ba témoin de Jéhovah pour occuper ce peuple na bango ko yesko na ba enseignement na banda ko ya ba petit bouquet ya kolakisa siko ba makambo pour comment na sele le moment te il faut to patrouiller Congo mobimba to ba ndokanga ba makasa ba nzete ba fleur to kangi ba photo to tiebe explication na onke o esala raboy o ebikisa raboy to ba dio pesa ba na biso ba bandisiko kotanga batotala yango capture miss na bango nezo kanga biloko wana ba photo ezotikala mwana okola na spécialisation moko boye ke lobi kuna aza na photo te ayibi ke so na koti zamba likasa boye sala ka boye so na koti zamba racine boye sala ka boye donc et comme ngonga autre aux sous fin du monde mais comme ngonga sikoyo d'apprendre ko zo sikoyo ba contenir biloko mboka na biso to bandoko la peuple na biso ke ozo basangisi na o sala ka boye ozo basangisi na o sala ka boye donc ils sont tentés que ba pasteur ba yaka o venez vers les miracles les até peuple azonyo kwa mandeko messager na za mutuna mo ndeko mo tunaki alobi makambo lobaka komango na monokoni na français na lingala to na monokoni ebité bana posaba yeba monokoni no komela makambo te makambo onga nazo koma ozoloba o nazoloba na komango na minoko nyonso c'est que bakoko batika lingala to dans droit pour exploiter
mais écriture aza mon côté écriture azali siko signe oya ko accompagner maloba na yo oyo lobaka français aza écriture na 26 lettres dans la commande écriture na Congo dans écriture congolais donc écriture congolais wana ya monde ba pesi biso eza na 23 lettres alphabétiques eza na 18 voyelles et 18 consonnes 5 voyelles azana ba signe arithmétique na complet et recelle la addition et recelle la multiplication soustraction na division azana signe d'égal na azana ba signe orthographe na ba point ba virgule ba koko ba yeba makambo wana tumunde ndemta zongi si mémoire na biso si makona la biso ke ba koko ba yeba ke lo monter pourtant koko benga emoyi oyebite ke mutu abenga emoyi aza physicien tant koko abimisa yi chimie olamba fufu na ma ya moto il faut etoka makasi soko etokite e obima mubesu oyebite ke baza ba premier chimiste de l'homme noir siko mkanda na bango ezawa nani alobelaka bango botika balobela koko semul ya bamindele mais koko fufu bolobeli ete mkanda koko fufu ezawa yaka bika kongo aza na vierge na sale loko mote to boy distraction to yesi ko to cha koko na misana na ye okay to la tsiko ke koko bo asala ki bo koko asala ki fufu kasi yende mutu apesi semul mayele pourtant ya sala ki fufu nde semul ayo bota masima ozo mona siko pourtant biso sala ki fufu to nika mutu tuta yango na libo kanzete wana munde na sala machine à fufu te ce qu'il faut to tourner o bande ko moudre ndenge nini pe machine ya fufu o basali lelo ezobelisa bato ba cancer pona nini po ezali tout ya libende moteur soko tali fufu ko baniki na machine simba yango we ko za moto makasi da moto nani mtezo boma mitema na biso mais sikoyo fufu ba tuti na liboka omona moto na yaza limukie donc azo protéger yo kutu donc ko ndem tazaki na mayele ya solo soki batika ki biso na continuité bakanga biso na esclavagisme te ba changer biso mode de vie na colonisation et donc ba biloko wana na génération lelo to ngai to développer yango pour ba génération de génération de mutakoya kokoba programme yesika ba descendant na ba sous message faut de temps un mot de la fin sur peut ça des personnes mbote zamana moko. Ah bon, mbote nanga na pesika kana ba messager nyos tout o baza mokili mobimba surtout o bazali kuna na base fixe de la frontière Mbanza Congo biso benga ngo Mbanza Congo to benga ngo Kishasa te po to baike Congo Kishasa to bote mpo na ko boma yango so to bomi Congo Kishasa te poubelle aussi la kuna te. Depuis 1996 jusqu'à l'élo, donc en 2008 calculé. Parce que place où c'est Zaratika, un papa qui gagne un, papa qui gagne un. Eh mais si quoi indien ba iba makamuna biso ba iba ba biloko ebele. Eza manua musu ba kanga ba ngomba kenda na ba esclavagisme na Brésil. Ba mema ba nzeta pondu, ba mema ba soso mboka, ba mema biloko ebele yango moni Brésil aza une partie ba biloko na biso mais bazo kosa biso ke manioko euta na Brésil, nzoka manioko euta na Brésil te po Brésil ayi ko sa malemba te. Brésil ayi ko sa la mikita te. Bon ba kolo manioko ba yeba na misala ba ngo bazo sala manioko ba sala mikita ba sala o tozo benga malemba pe makambo ebele donc ngongeza musimukie to pesika mbote na mokili mobimba tozo kopesa ba éclaircissement oyo pona mutu à comprendre que tout le monde a le parcours à Moulaï, makambo silité un bon jour tu revends appena to ko beta makambo nyonso ndenge elekaki pe bokoye ba réalité mais to sala ki déjà parcours to tambola ki to visita ki batu nyonso balobelaka bonzambe ya bakoko to koma papa nkusu to koma papa toli na njili tokoma na centre mama mafuta kuna na Regini tokoma na auto zoko benga lokola papa bosekota na debonome bana ya papa mpadi kwa zaki relégué ya makambo kimbangu na 1934 na prison à Loa ça veut dire biso to na plaisir ya komona ete mutu mwindu akomisiko koluka koyeba nzela na epe bonzambe na e donc lokumu na bakoko matondo na bakoko bafula toujours mon pépé to lobi ya clairvoyance ko et le mola biso na démagogie ko ya que la biso pongi po na toujours suko vrai sens ya évolution ya mode de vie na biso donc tous en temps plein ya ko exploiter bon mo na biso soki ka to remplacer to longo le système o ba yaki na moto che système oyo bakoko ba pesi na kata cahier de décharge ya mwana nde mutu ekobongola makambo nyonso po na kimia e yingela na kata ekolo na biso donc to pesi mbote mokili mobimba nzambe ako na biso atambwa na mupepe na e tant otozali mupepe na mupepe et 2018 tozokota na changement de fréquence pour monde ekozala année moko ekozala makambo ebele pe ekozala mupepe na mupepe pour la message ya suka tobosani te lelo o bazoteka bato mwindu na mboka Libi ezali bilembo ya suka ezali lembo eka musao te ezali bilembo ya suka o bakoko bazo dévoiler na kati ya clairvoyance
pour la relaxation que makambo ane sala maka déjà banda kala mengana onde toye bakate tolobi ake bazwa biso bana nyonso bande kona biso ba maser ba botaka bakenda cha bango na ba famille adoptive kuna na poto misu ba cha bango na ba foyer eza déjà vente ya batu bazozwa biso bazosesa biso ba misala moko o ezali na posa na biso te eza condamnable ça veut dire esclavagisme to colonisation azali na plusieurs systèmes ya esaleli na yango mpona ba rendre toujours mutu faible na mobimba ya makambo na ye mais biso lokwa tobotami tolobi ke toye na puissance divine ya nzambe ya mpumu mpona kopasola sikoyo misisa nyonso ya bazabolo to libéraliser peuple na biso aza sikoyo tranquille na conscience mpona amiyeba sikoyo utilité nini oyo nzambe atindelaki biso na kati ya mokili to ntina nini nzambe apesa ye nga na yo mokili oyo toza nango. Merci. Vous avez toujours branché. Vous abonnez massivement à la site Nabino Tolobela Vie.